FCC Lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila et Pusi Botamboli Boyango Bobongisa Maki na mardi 14 juillet Omokolo moi le 23 juillet mpona mokambi ya etuka ya Kinshasa apesi nzela te Botamboli Bwango bozali mpona kopesa maboko pe kolakisa bondeko na ba institution tango lisanga kasho esangana na yango na bokambi mboka pe opposition bazali kotelemela boponami ya Ronsard Malonda bo mokambi ya Seni pe mikano FCC bongisi mpona kokonza bazuzi na parquet. Moïse Katumbi mokambi ya Ensemble pour la République pe moko na bakambi ya Lamuka lobi atika kite bato batambola lundi na Okatanga po azwa kisango ete bato mabe bamilengelaki po na kotangisa makila. Moïse Katumbi azalaki kati na bato babengisaki botamboli ya Lamuka lundi po na kosenga mbongwana na misala ya boponami ya mbona kopona mokambi ya sika ya Seni. Mangumba ya makoki mabomoto masengi lisusu bobimisami pe botindami libanda ya mboka ya opposant Jean-Marie Michel Mokoko oyo akotaki l'hôpitalo uto le 2 juillet 2020. Jean-Marie Michel Mokoko akatelamaki mibutu kumibale miaboloko na 2018 sima na kofundama na kozwama na minduki pe koluka kokweyisa bokonzi. Awelelaki bokonzi na Denis Sassou Nguesso na maponami ma 2016. Cameroun et Boyi Kondima Mukumba ya kobetisa final fort to ba demi-finale na finale ya Ligue des Champions ya CAF esengelaki kobetama na septembre 2020. Egypte na Tunisie basengi kozwa yango. Raja ya Casablanca na Zamalek ya Egypte pe Wydad ya Casablanca na Al Ahly ya Egypte nde bandongwani na momekano mwango.